Voilà, bandeko balandi bisika boza de partout na mokili mobimba. Na vandi na mwa mawa, na mwa na sentir un peu douleur na bandeko na biso ba congolais. Bandeko na nga ba congolais o boza conscient. Ndenge bolobaka na biso ba intellectuel bazali, ba professeur, ba docteur, ba nini. Mais Congo ezo sengeza la diriger na batwana te parce que ce sont des gens au bazo détruire mboka. Nazana mwa mituna ya rotuna na makambo nga na landi eloko liboso ya rotuna docteur Mukwege. Docteur Mukwege au sali depuis 2010 ba pesa ki yo titre ya prix de o babengi prix Nobel. Depuis ba pesa yo titre wana depuis 2010 ti lelo este batu bakufaka kaka baviolaka kaka batu basalaka batu mabe. Lelo oyo gouvernement congolais, les états, entre les états, c'est bas pour batia kimia pepe na Congo. Lelo oyo nazomona docteur Mukwege est devenu porte-parole de l'Union européenne. Soi-disant, accord et salamaki entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Pour M. Mukwege, il fallait que l'Union européenne base à la nakati accord one. M. Mukwege, yo ba pesa ki yo titre ou ba pesa ki yo depuis 2010. Lelo oyo ba to ba pesa ki yo amweza Union européenne. Mais en même temps, l'Union européenne a financé Rwanda pour payer ma coquille pour renforcer l'armée naïe. Chaque année, il y a eu de 20 millions d'euros. Ils ont en Europe, ils ont na Rwanda. Natikala koyo kata mukolomo kote monsieur. Mukwege ozui maloba ya kolobake. Nous condamnons oyo l'Union européenne a sala ya kopesa kama koki na Rwanda pour que Rwanda a renforcé l'armée naïe. Armée au Rwanda bandai ko renforcer bangonde bazai ko violer bana basi oyo zali ko traiter lelo bangonde bazai ko bomba ba Congolo yo za ko sunga lelo na est lelo yo zui likanisi ya ko koma porte-parole, je dis bien porte-parole ya Union européenne. Union européenne azangi ba porte-parole ba ko lobelaye par rapport ya accord. Monsieur Docteur Mukwege ngana ko senga na yo obi mana makambo yo lingo ko tsabiso na confusion na Union européenne. Parce que lelo o nazo yebisa yo monsieur Mukwege, l'Union européenne tozali ko travailler sur 100% azali ko travailler na gouvernement congolais. Mais lelo makambo yo bandi ko luko bota ya kolobaki o ndenge nini États-Unis a signé l'accord, l'Union européenne a zana katité. C'est pour semer les troubles entre l'Union européenne et le gouvernement congolais. Les lois binomoko ba congolais bozolo ba ke boza ba congolais soi-disant que oza congolais. Ceux qui ont besoin kimi ekota na Congo, c'est-à-dire yo eloko ko sala kozela lelo oyo. Ba maman bande ko violer bango ba violer bango lisusu te. Bato bande ko bon bande kono bande ko bon ba boma bango lisusu te mais kimia ekota na Congo totalement. Depuis 2010, ba pesa ki yo titre lelo yo za nango. Mais bato bazeka kukufa na est. Bazo boma bato, bazo détruire ba vie ya bato. Bande konanga ba Congolo baza na conscience to comprendre makambo biso lelo tozo mona pasi pona mboka na biso. Eza makambo etali Union européenne ité, mais eza ba intérêt ya ba individu. Monsieur Mukwege a compris que lelo o yazo sala. Makambo ya sala ka subvention o yazo ka o subside o yazo ka. Soki lelo kimi ekoti na mboka wana tona STP ekoti, peut-être monsieur Mukwege a posation na subvention wana te. Ni un franc à l'Union européenne, il y a besoin de sous. Mais le lot, M. Mukwege est devenu porte-parole. Il y a l'Union européenne. Et ça fait mal. Ba Congolais au baza conscient. Bande konanga ito la muka. Mboka na biso ezaline tellement na ba problème o ezo concerné surtout biso moko ba Congolais. Tozaka na ba haine, tozaka na mutema mabe, tolingani kakate et les étrangers profitent toujours na occasion wana. Il y a un wana. Yo moko lobi ke accord wana ozo mona mabe moko te na kati accord mais ozo comme lelo porte-parole ya Union européenne pour banda kozwa défense sur l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne a zangi ba porte-parole pour balobela ye? Eloko nini ya mabe eza na contrat oyo lelo oyo les deux états ba signé
parce que ezali publiquement na mokili mobimba bamoni. Mais pourquoi ils ont bangi Sabino? Si vraiment bino bolingi kimie kota na Congo, si bolingi ki paye kota na Congo, pourquoi boza na kubanga? Bande konanga o baza conscient, to comprendre wapi tozali. Est-ce que tozana ba vrai Congolais, ba vrai patriote? Ceux qui vraiment ba vrai Congolais bazali, to yeba o biso to lingi bande konangai. Congo et ezalaki infiltré même na ba o bozolo ba intellectuel. Bango ba ko vivre na ba intérêt. Na epsaki bino bato wana bando vivre na ba intérêt na ba cop. Sans cop Congo ezaki existait mais lelo oyo bato nyonso na ba moni ke ba cop na bango ekozala fini. Ngana yeko yebisa bino to fungola matoi pe to comprendre to za la prudent. Lelo monsieur Mukwege bandi ko défendre l'Union européenne pour acha Congo na Union européenne na confusion. Lobby ekozala mutu mususu. C'est les mêmes personnes ba kosaka ba lobby ba obundela Congo ou bazo bundela ba victime na est. Mais bango wana kaka nde bazo luka toujours le chipotage. À suivre. Tout le monde a dit à la prochaine. Bye.